voyageur kaka balobi ezalaki ngonga ya bakomedie nyonso lelo ekomi ngonga ya tata Mimi Kabongo. Tobengaka ye tata po ye penza toklasaka ye na place ya tata mwasi ya bana, donc tantine ya bana, mama kulutu ya bana, tata mwasi ya bana, tata Mimi Kabongo. Bando nanga lelo toyeli bino bonne nouvelle car ndenge ezalaka lelo toye na nouvelle ya malamu. Mimi Kabongo a voyagé alors pays nini tozoyeba yango kaka awa epa ya Irsil Botelwa TV. Na pesi mbote na bino nyonso o bolandaka biso, mbote na bandako na bino, mbote bisika nyonso bozali, mbote na mabota na bino, mbote partout o bozali. En tout cas nzamba lola a bomba bino. Bandeko nanga boze belé o bolandaka biso. Boza ebele vraiment obo soutenaka mosala ya Irsil Botelwa TV ekende liboso. Alors ceux qui na lobina bando tanga ba kombo na kotanga misusu na kotanga te ekusala bien te. Po boza vraiment ebele na sangisi ka nyonso na pesi bino merci. Nzamba lola amona bino na musala malamu obo zo sala ya ko soutenir chaîne na biso ekende liboso. Nzambe amona bino. Wana loba toujours bonjour bonsoir po na ebi ero koyamba biso te don er nyonso oyo kotala émission tope analyse na biso. En tout cas yondo koyeba okozwa bonjour tope okozwa bonsoir ya on lobaka toujours mbote na bino nyonso baye bolandaka biso, donc bonjour bonsoir et dépendant na ero kotala biso. Lelo na eli bino nouvelle ya kitoko, lelo na eli bino nouvelle oyo. En tout cas Mimi Kabongo fille de ouf na ebike boza pe belé a o bolingaka Mimi Kabongo. Est-ce que bafanya Mimi Kabongo baza botelanga na commentaire soki vraiment bafana Mimi Kabongo baza awa, alors botelanga na commentaire tomona bino. Tata Mimi na no voyage te, Mimi Kabongo na voyage na ete, Mimi Kabongo vandaka na ye na kin, tomona na biso Mimi na biso, tomona kae. Bon, je ne sais pas, na ebite vraiment ceux qui na ba voyage o mamu livre sala na ba comédien, ceux qui Mimi Kabongo déjà kenda na ebite wana penza na ko ki jamais ko yo kosa. Na yo lobali kambu moko awa o na yebite na yeka kokosa. Soki Mimi Kabongo akendaka voyage kunana akendaka voyage na mama Olive tant bakendaka ya liboso o mama Olive mema bango nyonso wana Turquie na yebite soki pe Mimi Kabongo akenda. Mais eloko nga na yebi ezaka ke Mimi Kabongo nanu a voyage te. Alors lelo tolalika tolamkika boye bu sango eyeli biso lokola ndoto. Sango ekiteli biso lokola ndoto. Alors toza pe na ba vidéo vraiment na lingana nga kotata ba vidéo mingi te. Toza na biso na ba vidéo ya Mimi Kabongo na aéroport ndenga komike baba Kinshasa baba boza na tiela bino kaka total po bino nde na tembe. Na tiela bino vidéo ya Mimi Kabongo total. Mimi Kabongo yeyo kandi bomoni yeyo awa siko aza déjà na aéroport azobongama déjà akenda zozela vol na ye pour que kende tomoni pe wana akomi baba Kinshasa, donc na minute otolo baboye Mimi Kabongo aza déjà likolo, donc azo kende déjà. Alors pays nini oyo Mimi azo kende, Mimi atiki confusion na ba commentaire à TikTok pas moyen bandeko nanga. Atiki vraiment mama na confusion na ba commentaire na TikTok. Batu na batu baye ko commenter na bandenge na bango, batu bele balobi na bandenge na bango. Et puis si confusion batumso balobi ke Mimi Kabongo akeli bala na ye na Lubumbashi. Tomona ki Mimi Kabongo ba photo circulaire ki ne bele na internet abali o eza théâtre o abali bate bele baloba ki théâtre bate bele pe baloba ki abali. O tomona ka ya liboso o alataka roba voile wana ezaka théâtre po tomona ka ye bazalaka na Pierrot Ndombasi théâtre ngona ebite soki le kara na chaîne nini po na mona ka ngoti. Mais tomona ka ezaki na tournage bazaki na Pierrot Ndombasi, Mimi alataki robe, bazaki kuto baluaka même tina sala mariage. Baluaka vraiment même na sala mariage to mona ka ndenge le kaka ezalaka nango théâtre. Alors
pesaka makelele na réseaux sociaux po avant nanu bakambo wana eleka Mimi Kabongo alekaka déjà lobaka ke azosala mariage. Alors tant que tovandaki tolali tolamuki toye komona bafoto na batiktok toye komona bavideo na ye moka azomeka barobi na mariage toye komona mpe bacamarade na ye baye kopublie félicitations Mimi Kabongo me tomonaka libala te ndenge ezalaka libala bacomédien so comédien azobala nde tomonaka bamabala bakokete ndenge eleka nde tomona oyo wana tomonaka vraiment elekaka bongo te comme ezalaka libala ya tournage ekreaka mwa bamakambo ebele na réseaux sociaux voire même kutu ti lelo eya na bato mosusu bandimaka likambo wana te eya na bato ebele bandimaka te ke libala oyo bomonaka ya Mimi Kabongo ezalaka tournage bato bandimaka yango te soki kutu ti lelo eya na bato ebele batikala ondima te ke oyo Cardozo na tonton Omar ezalaka tournage ebonka bato nde baondima ya Mimi Kabongo bato bandima te ti lelo bato bandima likamba Omar basala na Cardozo te eya na bato mosusu bakomelaka biso so batalika bakomeli biso babengi biso bato ebele bandima eloko wana te. Alors tovandaki lisu tovandi tolali tolamuki kanda ezalaka bolali bolamuki makambo mosusu ebimi tolala tolamuka toye lisusu komona Mimi Kabongo aye osala su mariage civil na garçon moko boye pasalaka théâtre na bosani kombo na ye. Alors comme garçon wana ezalaki na ye mutu moko ayebana na ye penza te boyebi bato bazalaka salaka théâtre be amonana na ye te abima na ye te ayebana na ye penza te bato ebele baya komona ngo mpe ya solo epanzanaka su na internet Mimi abali mais na vie réelle boye na réalité be Mimi azalaka na mobali na ye azalaka na Lubumbashi wana ndenge ye moko aloba aya koloba azalaki na mobali ne Montana oyo toyebi biso nyonso Montana mobali ya Mimi Kabongo Montana azalaka na poto Mimi azalaka na mobali ne Montana na poto kaka ye moko Mimi alobaka so azalaka na mobali ne moko na Lubumbashi donc ambrouillaka bato na ndenge moko ya moke te eza facile eza difficile eza facile te pour que muta comprendre relation amoureuse na ye eza vraiment facilité pour que muta comprendre dango pourquoi eza facilité pour ye moko ambrouillaka ngo donc Jamal aya alobi likambo mo sérieux to aza pena sérieux alobi likambo ya solo pour na relation amoureuse na ye aloba ngo te aya aka ko troubler biso aya aka ko troubler biso a troublaka biso pour na likambo wana alors to lali to lamuki to moni Mimi Kabongo na aéroport bato musu balobi ke Mimi ake Lubumbashi bato musu balobi ke Mimi ake Turquie ezaki na ba commentaire moko bande ko circuler ndeko moi komaki Mimi Kabongo ke Lubumbashi en tout cas bon voyage nzamba batela yo toye komona na se ya commentaire wana mutu moko ye ko commentaire lobi te ake Lubumbashi te ake France mais ye moko Mimi Kabongo alobi na biso te ke France ye moko alobi na ete ke o na ke France o bo ye moko alobi loko te atiki ka batu na qu'est-ce que c'est batu nyonso ba commenter na se wana kaka batu na batu bazoya komipesa na ba réponse na bandenge na bango mais pona nga na omona ka lokwa Mimi Kabongo akoke pe Turquie poto omona ba comédien mingi bakenda koluka visa ya poto na Turquie ayebi ke soka ke Turquie 2 fois 3 fois tomboli visa na etango ke senga visa poto baboyela ete po ani po aniati déjà Turquie mbalebele toyebi ke batu mingi bakoma osala bongo tomonaka anaka bobo manoka tomonaka ngo naka bobo manoka beta tour na Turquie 2 fois beta tour na Turquie 2 ou 3 fois bobo manoka beta tour na Turquie après wana ba ko pesa visa poto ye wana na poto mba moko. Alors toyebi te pa Mimi Kabongo soki pesa pareil toyebi te mais batebele balobi ke Mimi Kabongo ke France bato muso balobi ke Mimi Kabongo ke Lubumbashi mais ye moko penza jusque là atangi pays o ya keite kande boyebi biso na biso ba congolais kande tozaka toyaka ka ko tâtonner soko monika mutu da plibie loko boyo de jour bandi ko lobo bandi da ko tâtonner oyebi no kutu te mais oluki ko bandoloba akeboye te foeza biso to linginde ba foeza la biso to lingi biloko wana o kaka te foeza kebwe peut-être pour Congola linga iloko peut-être Congola kozo likamba peut-être la commission pe ya solo quand peut-être à voyager peut-être à sala ki boye te akebwe ya tiango pe ya solo mais ye moko Mimi Kabongo abimite na internet pa lobake ake France pa lobake o akebwe alobite
video oto moni na page na ye ya TikTok yango wana. Alors bandeko nanga kende ka solingo kendo yeba makambo kende na commentaire na ye na TikTok beta Mimika Bongo na TikTok. Mimika Bongo fille de ouf beta ngoka na TikTok omone ebima wana. Okwe na video wana omona ndenge batu baosala ba commentaire, omona ndenge batu bazoloba, omona ndenge batu bazoloba. Do ye moko jusque là alobi nanu esika kete. Mais esala biso ka esengo po tozomona vraiment évolution malamu na ba comédien na biso etikali siko Rosie Muchopi po Rosie Muchopi pazaka na souci ya voyage makasi. Tomona ka kuta sombaka mutuka na ye ava kuta somba mutuka na ye azaki kutu posa na ende zaki a voyager kende Dubai mais Belgique na motema malamu azara nango apekisa ki alobaki te somba na mutuka na eza moyen de transport oye bando sunga voyage ekosila te voyage ekozala kaka. Donc lelo soki Mimika Bongo da ba ke da ba voyage bo eza pena likambo mwa malamu to sepeli nango komona ke ba comédien na biso ba komena mwa ba évolution moko boya sali pe bo tourna bimi to mona ngo. Ezalaka difficile pour mon comédien qui voyage, comédien qui poto, ezala difficile. Ezalaka vraiment difficile. Ezalaka vraiment difficile makasi. Mais lelo to koma omona ba comédien na biso ba koma pe boye bolali bolamuki boye pour vidéo ya comédien mo boye kepoto bolali bolamuki comédien ke ya ye e koma penza pamba to uta omona Cardozo kende mo tourner na Dubai akesomba mo biloko ne na Dubai omona comédien vandi boye akesomba mo bilamba na Turquie ezalaka te liboso za koyoka comédien voyager gouvernement te maboko toni liboso ezalaka bongo voir même kutu til lelo tona ba comédien o ba voyager ka soki gouvernement te maboko soki mamo liva lobby a voyager til lelo ba comédien kutu musuba za bongo. Mais tant to omona penza boye ba Mimika Bongo ba obima na ba propre fort na bango moko en tout cas eza likambo moko ya ko féliciter baza batumo il faut to féliciter bango. Ba comédien belé o ba voyager kala ya mibali e belé to ebi ba comédien belé mibali ba voyager kala ba zwaka occasion na po basinde ba bengisaka bango ezala komona ka o comédien moi mwasi uti po nini comédien moi mobali ake poto o moi mwasi mo bazaka na poto alingi e o moi mwasi mo na poto abali e o moi ba comédien belé ya mibali ya kala ba kenda ba poto bongo na banzela basi ke o bango moko pe ba bimisa ba mbongo na bango boye ba bimisi mbongo na ba ke poto ezala te. Ezalaka te po ba comédien bazaka na bandeko bazaka na souffrance moko okozwa idée te. Mais lelo vraiment to mona évolution ça va ba comédien na biso ba koma pena bwaki periki ya belo veut dire omoni pena ke oui ka belo ba comédien na biso ba koma na mbongo na bango kalezaki bongo te lelo ba comédien na biso ba koma ko changer mituka to mona Jérémy Chabani ndenga zo changer mituka. Omona ka obwe azaka na Jeep, omona ka obwe Range Rover, omona toyebi bobo azana Range Rover ne ya bien. Mais kala ba comédien bazala bongo te. Alors to mona penza ke évolution eza makasi na monde artistique ya lelo. To mona évolution makasi. Tout le monde pena baza ko évolue bien évolution na bango eza penza ekende pena kitoko nzamba osala nzamba otia liboko évolution na bango ekende bien tozo mona ngo tozo mona nyonso ndenge ezoleka muto ayebi ba comédien banda kala muto atala ba comédien na biso kala aomona évolution oyo aomona évolution oyo mais muto atalaka maboke te soti muto ayebi bango to aomona évolution na bango te eza likambo to kumisela ngo nzambe mais lelo bato bayaka kaka kofingaka ba comédien bato akomaka koya kofinga bango bato bakomaka koya kofingaka bango olekaka na TV boyo ofingi oya boyo ofingi eza vraiment kitoko te. Ngaka mwa makasi po jusque là et na batu mususu o ba mona évolution ba comédien na biso te olanda peno mona batu mususu banda pe musala ngo évolution moko ezaka te bozaka bongo makamba malonga bosala te et na batu mususu ti lelo baloba bongo alors ekamusanga kaka na kamwango ka makasi po soko zwi pena ba comédien na biso akalande bazalaka o tali bango su na kikala na kilelo o mona ke changement ezado o mona ke bokeseni za makasi mais batu bandimaka bokeseni
baseni wana te lelo tokoma omona mutu pena tourner bauta omona Cardozo a voyager atanga tourner film o tourner pa Belleville o abomaka vini après film na Cardozo lobaka pena ke pema na poto lelo to omona dina na komi akeya zongi muke akei muke azongi mekaleza la bongo te ucho mona mama na biso Belleville kanja ucho kende États-Unis pour la deuxième fois ucho mona ngo mekaleza la kaso comédien ke poto akimi ya ozonga te kaleza la bongo même ba musicien ba mema bat na poto batu boni bakima batika na poto ba comédien bonio bakenda mabala bakima batu boni bakima batika na poto me poto lelo ba comédien basutukela sute ba comédien o ba sutukela poto lelo ba mukie bakoma kaka ye na ye beti mwa tour na ye azoni po yebi ke soka dana ba passeport na ye soka dana passeport na ye na visa ayebi ke tanga dana passeport na ye na visa soka kei azongi aoluka so akende ba opimela ete akokende pe poto avandi a gérer na mwa ba 6 mois ina ne 2 ans bwaki pe ngunda zwi pe mukanda azongi na ye tomona ba biloko wana pa mama Lor Mbongo Lombongo ala na mukande États-Unis akendaka boti azongi po atimbelaki bamambo wana ke avandi aboti azwi mukanda koma na ye mpe so aza azimekene aboti azongi na ye avandi na Congo me ana mukande États-Unis bato ebele basalaka bongo ana poto aza mukanda aza na résidence ya poto mais ye moko avanda na kini bato ebele bazalaka bongo alors lelo to félicité ba comédien na biso lelo to betela bango penza maboko to félicité bango malgré ba humiliation malgré makambo nyonso ekomelaka bango malgré bakofinga ya bato malgré nyonso oyo ekomelaka bango na mosala na bango me bazaka toujours wana na mosala na bango bazaka toujours wana ata bofingi ata bosali bakaptire bafoto na bango na ndenga mabe ata bokaptire bafoto na ndenga mabe ata bokolisi bango baza kaka wana baza kaka na poste na bango baza kaka na mosala na bango mosala yango toboya tozalaka na ata tofinga bacomédien me tovandaka na ndako na biso mo tie théâtre otali ata tososolaka bango nga aloba toujours moni kosala motu remarque ezalaka mabe te ndeti babiso baoyo bato babenga biso mpona baremarque omona mpe ya moto abengi yo alobeli yo nalingi bo osali boye poani osali yango mabe remarque na osali eza boye me oboya te tozwaka bamakambo momona mpe moto mosusu abengi yo kapa afinga yo me comme eza mosala topona ozaka calme oyebika te lobi eza ekozala malamu lobi ekoleka lelo eza ndenge mwana bacomédien na biso omoni bango na erreur benga bango okomeli bango bacomédien na biso ebele baza simple ebele bala na bango simple ebele barépondre na batelefone obengi okomeli ye olobi na likambo oyo trouve mabe olobi eza bongo ekendaka bongo me lelo bato bakoma kofinga na kofinga tala irsi peshanga ndenga uti kofingama tala kokete sasa ndenga uti kofingama lelo ezaka bato fingaka bacomédien loko eloko mosusu en tout cas tant tomona mambabo enge esalaka bien komona bacomédien baobimabima libanda esalaka bien esalaka vraiment kitoko makasi lelo towana ba Barcelone na poto lelo towana na ba princesse Ilustar na poto lelo towana ba Bobo Manoka lelo towana ba Dina na la douce okuta okendaka keya zongi Dina nakuta kenda poto akei pe boy une semaine azongi na après une semaine sous azongi ne poto akenda na ebongo lelo towana ba comédien bo okenda kika Dubai pa ke somba ba saki na ye azaka na basaki oteka te me ya ye moko ka ya kobimela ake Dubai ka pa ke somba basaki na ya zongi eza déjà élévation munene eza déjà élévation nzambe déjà azotombola bango lobi kuna tomona pe papa na biso Serge Mwembo pa ke poto pa ke ka mo ba séjour azongi eza déjà élévation po ezalaka te lelo ba comédien presque bango nyonso bakoma otambola na mituka si 100% bacomédien toi na 80% ya bacomédien oyo bakoma otambola na mituka na oloba bacomédien oyo bayebani s'il vous plaît oyo bayebani te na oloba na bango te na oloba oyo bayebani si 100% bacomédien oyo bayebani toi na 80
o bakoma otambola na mituka donc elakisaka mosala na bango ezosimba me biso kaka toyaka kofinga bango kokokanisa mosala na bango na ya banigérien toyaka kokanisa bango kaka toyebi te ke banigérien bazwaka salaire na gouvernement ya biso bazwaka salaire na gouvernement te ya biso bango mo nde basalaka bango mo bazofutanaka me tolingaka koya kokokanisa bango na banigéria en tout cas félicitations na mimika bongo voyage malamu nzambe abatela yo nzela okei en tout cas oke mobembo ya mosika nzambe azala elongo na yo nzambe abatela yo ti mokolo kozonga na pays na yo nzambe vraiment abatela yo na mboka mosika okei nzambe azala elongo na yo esika okei mpe kotika nzambe te kangama kaka na nzambe nde yende solution ya nyonso na ba problème na biso félicitations na mimika bongo pour na premier voyage na yo en tout cas nzambe azala elongo na yo merci beaucoup bandeko bolanda Irsile Botelo ya TV na pesi bino merci nzamba lola abomba bino nzambe abatela bino merci na musala kitoko merci na musala malamu o bosalaka toujours pour na Irsile Botelo ya TV bandeko nanga bozebelo bobengaka o bokomelaka ngai o bobengaka nga o bopesaka nga vraiment ba conseil na loba toujours mutakokana nyonso azate ba conseil na bino esalaka ngai bien merci na bino nzambe azwa lokumu so ezambala no ya liboso okoti na Irsile Botelo ya TV en tout cas kobosana te ko s'abonner ko commenter ko liker ko partager tika mwa liloba pona mimika bongo e sa malamu mingi nga alobaka na nga partager na Facebook partager na WhatsApp partager na Messenger donc partager partout et si kapa wapi oyo monike oko partager il faut vraiment au partager partout et au sala malamu mingi. Merci na bino tango s'abonner fina cloche ya notification pour que prochainement tango Irsile Botelo la TV a ko lancer ba analyse na ye ozo notification et pas nyonso oyo yo okozala. Donc appuyez sur la cloche de notification pour ne pas rater makambo nyonso o Irsile Botelo la TV a ko banda ko publier na chaîne na ye. Merci beaucoup, bisous. Bye.